c'est comme si bazo lingake moi na moi siwana akota baza na Matou Samuel ensemble était ya na loba ki motema niveau ya motema mabe ya mokili. Je suis sûr que dara ba o basala na ba page hein. Donc, il y a dans le Lukuta, Bazara qui est contre Matou Samuel, qui est un serviteur de Dieu. Et je ne suis pas sûr qu'il y a un Nyongo quoi. Quand le Toto Batit, il y a un fake news quoi. Batit, moi, si à Matou, Bazar toujours ensemble, il y a papa Matou. Tu peux si on s'entend, vous allez bien, vous allez ensemble. Yo, réaction non par rapport à cela qui est divorce. Quand le Toto Banati, Toto Lubaka, Batit, Zobima, c'est même qu'on a lundi, l'autre samedi. Mais les réseaux sociaux, il y a un yango. Mutamtazo pesa titre na ye, mutamtazo koma na ndenge na ye. Mekanisi ete ezali malamu te. Totika kozangisa ndeko kimia. Bato les gens se permettent ya robeta masolo ya makambo. Makambo aboya ni Matou Samuel non non. Nzamba zana bango. Mwana mwasi wana, mama wana o Matou Samuel abale. Azana bandeko, azana ba famille. Et tout ça temps nous comme la bango na matoi. Obi que moi si soza pas enseigner tobe okima libala wana. Parce que yo za na bombo ba présenter de ba condoléances. Yo za na bombo bazo tout kayo papa. So yo ka nzambe te obima otiki po sondoli libala. Enseigner pe divorce. Asnabi so ko yo ka nzambe te. Hein? So yo ka nzambe te. Nabi ce qui moi ça yo ka nzambe te. Tant bozo tout ba tout kaye boy. Bazo bangisa ye. Ko bangisa boy. Yo ko konde na mwende komokabi suka mbalo mwana mwasi wana kufi otorosala. Mais pourquoi bolingi mwana mwasi na kufa? Hein? Pourquoi bolingi mwana mwasi na kufa? Nga seka na église to telema to bonde la pona. On dirait ba komi ko comment on dirait que Matou Samuel ndi adam maître de nos souffles de vie. Il y a bas souffle, il y a vie, il y a bas sinaye. Nous avons mené mon colo bas souffle de vie. Ceux qui ont décidé que Azo maman Kapi, Azo maman Titi, il y a Matou Samuel les anines. Et zo bima on est que Matou Samuel ndi Azo li abangona kino. Toi Azo li kisabangona kiss papa Matou. D'attendre le lobby la race passage à bio lobby. L'homme n'est pas le maître de son souffle, il n'a aucun pouvoir de le retenir. On met l'inette et ça yo. Costume à bieza yo. Zayo au baba lobby dans la ta rouge. Lobby kuna noir, c'est toi qui décides. Mais pour la paiement, Matou za bokonzi likola pema ya ezala ya mutute, ya mwasi na été ya mwana te, ya koko na epete. A la pouvoir wanata. Nzambe, c'est Dieu qui a les derniers mots. To bonde na nzamba pese kima, to bisa ke nzambe mupepe wana ezonga soute na vie na ye. Na couple na ye ezonga soute. Pour sinon batmo ki le kozwa raison. C'est ça ma prière. Nzamba bate la bango. Ndengo lobi, nzamba mema bango kino na kibompaka. Le frère Matou Samuel ou l'évangéliste Matou Samuel n'a pas péché. Azakati na makomi. La Bible dit ceci. L'homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. L'homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. Matou Samuel est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. Maintenant, si sa femme n'est plus, moi c'est à Koufi. Et que l'évangéliste Matou Samuel, il décidait de pouvoir se remarier, il n'a pas péché. Il n'a pas commis de péché. Lisumu ezate, mbeba moko ezali wanate. Wana lingi bande ko ba comprendre yango. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci. Nabino Nyonstu Bozola na biso de partout. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Antoya Kolobake, Nzamba Boye. To croyez, l'Issouswapi et Longo, na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na Philo Mukwaya Motema, Yabivens de Homo depuis Londres. Pe na Mama Gisèle. Lukelo Motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na bonzambe, Yesunde Mosuki si bien aimé, toujours na cadre quoi informer bino. Na émission rien que la vérité. Bomoni ba actualité mingi, ba makami ne s'est passé, lolo bozo zo ba vérité ya moi mingi, bandeko ba kenda ki Dubaï ko sala kinduma ko bimana ba mboa bien aimé dans le Seigneur, bomoni ba vidéo o que to moni biso nyon tout dans nango, ba vidéo ya ba leki na biso ya basi o ba kiyo ko bimana ba mboa kuna likolo ya $2500 par personne.
tomoni pe makambu ya frère Matou Samuel après avoir koba la bien-aimé dans le Seigneur bande ko ba panzi ba vidéo que oyo azali 6e mois sinaye 5e mois sinaye mokile le bien-aimé dans le Seigneur menga na yebike oyo azali 3e mois sinaye na yebeli frère Matou Samuel na mama Titi après mama Titi mama Kapi oyo akomi nango ezali 3e mois si bien-aimé et non 5e ce qui 6e mois OK bazoloba ni nyango ekomi lisusu après mariage il y a frère Matou Samuel mokile lobi pour découvrir en gros actualité za moi ming escroquerie et continue kati ya ba église na pas pasteur tozali na frère Max Mbenga to romero kisaki bonzambe na maloba shalom l'homme de Dieu shalom de Calvin na pesimbote na bana nzambe belé bazola na biso bipai na bipai c'est vrai mikolele ki moi mingi penza to kutai na bangote tulingaka yambwa koye esenge kozana message sino koma lokolo sala publicité weba mona yo et le sambo nangeza lete nzambe a wendre minoko na biso toloba biloba loba te mais auto koloba esimba mitema na bato epambo na bato epesa bato kimia pesengo. OK, merci beaucoup papa Max Mbenga tokoti mala moko papa réaction na yo na bandeko na yo baleki na yo ya basi baleki na biso OK ba vidéo na bango epanzani kindumba bakio kusana Dubai ya kobimana mibali teme ya kobimana bambwa réaction na ekozambe na pamboli zambe de Calvin pona makambo wana tana landaki yango ngai moko na oka mutema pasi na oka mutema pa je me disais Alvin s'il te plaît na lingi na solola na ina pesa makanisi nanga na bana nzambe na bakambala mingi na chaîne na yo o chaîne kitoko zo pambola biso la précipitation vie à presser on ezali ba conséquences ya vie à presser mutalinga zwa lelo mutalinga bonga lelo motema duku duku voilà pourquoi lelo ememi bango na kibozoba na makambo ya soni na makambo ya mbindo obitondo na ndi video wana de Calvin na moni mwana mwasi aza pesa nzoto na ye na mbwa azomela mabele ya mwana mwasi mususu kutu na monaki meme nyau mwana mwa mabele na ye nyau azokomela mabele ya mwana mwasi mbwa aza kolembola penza mwana mwasi bona nzoto na ye ya kibo mwasi de Calvin. Il est vrai nzaleza na mboka, il est vrai pas ceza na mboka, il est vrai kozangeza na mboka, mais cela ne peut pas te pousser ya kosala makambo ya kibuzuba yango zomona de Calvin bana basi mususu lelo akoti na libala mais abotaka te okomona pe mususu abotaka me bana bakufaka et mwana mwasi ya bongo même mobali oyo akoya lobi kobala ye na mobali omona mobali mususu azalaki na ye bien na ba moyen na ye mais akiko depuis abala vie na ye bonga lisusu te akoma kosala cercle vicieux rien ne marche nani ndoki pona nini akeneki kosangana na mwana mwasi oya ndoki nde Calvin. La Bible dit dans Matthieu 16:26 et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Nebi que pas ces na mboka nzaliza na mboka mais na yoko nzoto na ngate na pesa yango na mbwa nzoto na ngate na pesa yango na nyama na monoko mwana mwasi aosangisa nzoto meme na mbwa eloko ya mbwa ezokota na nzoto ya mwana mwasi tokomi wapi yango ndekolanga masozo ladanga. C'est vrai lelo, il y a des gens que Dieu a béni. Eza na bana baso nzamba pambole. Eza na bana baso na mayele na ye, na kelasi na ye, atangi classe na ye. Asilisi, azui mosala ya bien. Nanzela pe ya business, ba commerce na ye, nzamba foulier, nzamba fungole ba porte. Sote pe azui mobali ya bien. Oya ndimi kosunga ye bazali mais tozape na bana basi oyo à cause ya pressé vie à comparaison ya alingaza ya lokola Solange alingaza ya lokola Mado alingaza ya lokola Niclette yake naka Dubai ye peut faire Dubai ye bafuta na ke appartement na centre ville eza na Gombe ngai pe ngana kotika. C'est ça problème au moni lelo tokomi na yango lelo na mboka na biso ya Kinshasa na nginde komoka mwasa zola dangai ndeko ressaisis-toi ndeko ressaisis-toi yango moni lelo mwasi aza kobima na mwasi mobali aza kobima na moningane mobali lelo ba pratique wana ezo salema yo so mona mbwa mobali abima na mbwa mobali
to mona mbwa mwasi bima na mbwa mwasi mais lelo biso bato mobali andima ko mapunda ya moninga ne mobali mwasi andimi akaba nzoto ne pas et pas mwasi donc makambo comme kosama lelo et combien belé je crois que ba chaîne na biso ya boesengeli zala pour sonner la trompette, dire au peuple de Dieu, l'heure est grave, ma soeur, ressaisis-toi, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Papa Max, mais est-ce qu'on a ba jeune fille à boye papa bas bimana ba ona bamboa ko bimana ba papa ya mikolo bango ceux qui ba benga ba bana nani ba ceux qui dadi ba ceux qui suga dadi ko mina ba papa ya mikolo nyonso wana na molimo ya cupidité ya mbongo à un appartement à la bien à voyager papa Max par conséquence ces années mais non écoute de quoi ville béa mais par conséquence c'est belé et ils allaient belé souka ya bana basa les années souka tout le monde va mort subite a couffé un accident makambo ils allaient belé et puis ana linga avant tout le bel par conséquence tout le bel appelé ba parents n'est que nzaliza na mboka n'est que mboko yo Bozi Mboka Congo, ils ont profité d'une catégorie de gens au bazar Congo en otage. Congo est allé à Bango et ben batal sabiso te biso ndié mais kotika Bango bazwa. Mais c'est là, baboti, batelema. Moi non a moi si à salaraté. Moi tout d'un coup moi on a une jeep. Moi on a moi si. Oh maman, bazoli un appartement à Gombe. Ba pare belé ba perte de pouvoir na bango $100. Ba pare belé lelo zo mona Kinshasa et non rien à dire devant bana bango basi bango ba lesa bandaku bango ba futa bandaku bango nyonso mo mama koloba nini kutu mama zata baninga ta baninga kutu mibali ya bien yo wana na ja wana azale loko nini yo kolinga polo wana se loko nini yo mona mama maman tsangate yo monaka mona mama atabakutuba te yo monaka mona mama nzukudia te yo monaka mona mama bidia te yo ka mibali moko tala mobali wana azana nini azo l'excella autant akopesa yo nini donc baboti balingi bamona bana bango c'est vrai mibali ya bien bazali loko balvini boy bazali pe benga Kinshasa mais lelo baboti Bouzwa courage, il y a qu'on pamela bana nabino, il y a qu'on zongi sabango nanzela. Il y a même des papas aujourd'hui. Moi on a payé $200, moi on a payé $500. Mais ma fille ne travaille pas. Bambongo azoza wapi. Ba para bongo bazé sous mingité. Yazo ke sengo, moi nazo sopela mbongo, moi nazo sopela bozi. Mais un jour, yango nga nazaka fier na vie nanga. Nazaka pressé te, nazaka pressé na vie te. Je ne me compare à personne. Oyazi, na robeta maboko, mon temps viendra. Na kotika mutu na mokilité. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Oya kana kosala ponanga, il le fera. Na roboma nzoto te, na koteka nzoto te. J'attends mon temps fidèle ndeko mwasi. Zala na poste. Biso mona ikala, bana baso mona aoteka mapa. Aoteka mikate, au moins msoka nga suki. Mais lelo bazali susu te nga mwasi kitoko boy. Nga mwasi kitoko nateka mapa. Nga mwasi kitoko boy. Nini nakanga suki. Azomona ngolokola amona lokwa musala tina te eko réduire eko diminuer mais quel toi samedi kende na ba bon marché wana kende na ba centre ville une fois à l'époque où j'étais encore véhiculé na benabi bon même si chauffeur nanga ba to betana moi tour na Gombe kuna et par curiosité na tala nanu mokili mais non na okamawa na ba minuit papa Nebito sou na ka inspiré Tony comme ngazala moi guerrier nenga ko découvrir makambo papa au moins bana basi na kaleson batanda mina ba boulevard wana papa oyoka makambo esale maka ba héros ba lali mais zela butu ekoma que le tambouan ba victoire awa okomona moi mwasi à cause de 500 francs congolais 1000 francs congolais bazoka banzoto na bango il faut na matadi na okaba na action chel action chel voilà moi mwasi moi ndumba kufaka bosco bandumba basakani ndenge za action prémisse action ce qui scole ce qui nini bobati action chel donc jouana ba bomi nzoto sexe loko pamba ndebo bakantabe loko pamba bon pe sexe loko pamba ba bomi prix ba kitisi prix
mon frère yo no bakeno église na biso toté ya ka. OK, papa Max obango par rapport à ba conséquences ya ba tu ndenge ke ba mort subite. Oui, mais ma conséquence de konanga la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Ma conséquence c'est aller belé. Ngala bi mona moi si mosusu. Puis baka bongo ezali belé, mais nzoto na ki bo moi si mais ba kusu bimaka. Ah bon? Hein? Au tali ba kusu donc na ndenge mais so la ndeli baka bongo. Eza otozo moi lelo. Mona moi si comment yo otika mbwa. Mbwa osangisa nzoto na mbwa. Mbwa vraiment mbwa akene kolembo ozomona mbwa mais derrière ces chiens là il y a un esprit et mukolo bazo pesa ba $2500 écoute attends un peu sur qu'est-ce qu'il va gagner derrière non mais tout ça mais a gagné belé yo ozomona mbwa peut-être tes mbwa tes nguma il y a un esprit donc on ndimo sans autre na esprit un esprit méchant mais va détruire rien. Parce que moi c'est pendant normal on nzamba sali. Comment il peut écarter ses jambes pour n'amboa aller kakati nae. Tout moi si normal akamata amelaye abzoli bele nae ape sango mbwa. Et puis moi ndenga simbi ngwaza pa à l'aise toniao. C'est que ba message na bango déjà ko. Non, c'est leur vie de tous les jours. Bana ba fille à fashion, ba fille à o baza pressé, ba pressé à zoa. Bon basala basala raté mais au monde bana bakara danger ba foutre là appartement bazouf Dubaï eloko pamba mboka kingande eloko pamba yango na vie ko lula ka mutute muto yebete ko lula ka mutute ndeko mosi zala patiente ndeko mobali zala patient iko kelokendo tambola malembe tika ba sekayo tika ba tiola yo bazala ko tambola balagom le bakoma bato bazanga ka lelo bakoma bato. Dieu élève, Dieu est capable ya ko longola yo soni ya ko pangso pinzoli zala fier na itauza basekayo okangama na plante moko basekayo depuis ya poto yo kutu yeka ka robe moko to sito yeba tika basekayo bapesa ba kombo nyoso mokile mais un jour avec Dieu bako bongo la maloba. Siko papa Max na ba ndeko basho bazo basala ba makamo siko ayo okutana mobali mo boye eza nini omote ke ba mababe muso ezola ta ba je tam so dans moi copain na ye moi fiancé na mais ya bimana na ba mbwa pour na ba mbonga bimana na ba tata et par rapport ye pour 500 autres na fiancé to copain na o bazala na kasomona te mona ba tumso wa mobile akufa akufaka musupo mona zora zemite. Okay. Muso zemi bo pour moi na bimi. Donc muso peut de pas balabo y a botara na été. Bon meme ba pas ba gynécologue ya danger mais mais ya robota ndengeni ya simba libota ndengeni mais yeda basi ba balaye na mbwa dans ali esprit asi akabanzoto papa est-ce que tu tout normal ta yomoko mbwa penza on relembolo sexe no ki bo mwasi mbwa azali nyama. Si vous mbwa na mbwa ba yiko sala bongo yo muto on nzamba sali on nzamba pese mayele donc akadisi Calvin nzamba pambola yo pona ba sujet abwe et ko aider bato belé so que peu moi na moi so leka na makambo wana il est temps zwa courage basala nzambe belé na poto baza il a Kinshasa pe baza benga bango confesser babonde la pono yambola babonde la pona yo basenga mawanzambe pona yo côté ka kibonzambe te. Côté qu'à venir na pour $2500 mais pour $10,000 côté qu'à venir na Dieu est capable de te donner au-delà de 1500. Vraiment merci papa Max Mbenga toujours na lisolo na biso papa to moni pe kinduma ekoti na église église to mona ba mutakala ya ba musicien pe ba musicien chrétien les autres passer pe ya ba pasteur papa réaction na ekozani. Bon à propos ya mutakalisation to moni rasi ko bana 2019 2020 21 en tout cas to moni mingi ba mutakala na niveau na biso à église. Alors pendant que je réfléchissais il y a des idées qui marient, il y a des idées qui montent, n'est-ce pas, il y a les bossos et zanines. Ezali stratégie à diable.
kolongola bato posa losambo ko décourager bato bamikaba na nzambe te bato basambela tomoni ya kabango baza ba pasteur bango bayembela nzambe tala koto de l'autre côté c'est un diable puisque l'évangile est une puissance qui libère. Alors maintenant le coup la évangile et ça la bato mosusu bien te et ça pour empêcher misa na satana que faire maintenant il faut que même degré avec ndumba bosoto makambo mbindo kati na église comme ça bato a moi ça cote yo ke na l'église au moins te monde ba sel pasteur un pasteur na bilote yo mo mutu songo lo pakalate au moins mo yembi wana te wana eza élément mibale et on appelle souveraineté de Dieu. Dieu peut permettre aussi certaines histoires et bimabo et ganga ka pona okebisa biso pona ko sunga biso to se repentir ko sunga biso to sala keba. Moi je pense qu'il y a des raisons. Mais s'il faudrait que j'ajoute un autre élément allié. Mais là tango biloko bongo zobima biso lokola bana nzambe attitude nini to seni kozanango attitude ya mawa et vous l'attitude ya sengote mabe ba chrétien en Congo ezani si le Alvin akoy na mbeba biso moto za kopanza to sela ngo publicité mon Alvin na lo bara trop à part actualité yango na yango. Moi je connais un pasteur azaye pe mokambila mboko bakanga pasteur moko boye yuka pasteur wana mokambia a petia na zi petia na lolendo trop. Tu comprends un berger qui dit petit wana zi azala lolendo trop. Alors ce qui lelo par exemple na téléphone na mutakala ya sœur moko ye mutakala ya frère moko ye batindi yango ezala vrai to za lukuta mais yo lokola chrétien yo lokola mwana nzambe eloka bosoni yoka mawa yoka mawa bondela pona ye pe ko panza yango te ko partager yango te ko sala publicité te au moins lelo Alvin même ndako ezozika moto atutie na moto on bato mbang ba secourir. Qu'est-ce qui se passe? Bato azu ba téléphone ba kanga ba photo et pourtant l'ami le bien aimé en situation difficile au lieu à quoi aider mais bato et c'est dans le luxe ya kanga ba photo et ça c'est ça mtoza nango ndeko akwei to mutakala na ebimi to pasteur wana to moyembi wana ngala za chrétien mais vous sujet à gloire te pona ngai. Est-ce que nous yoka mawa na senga mawa na nzambe peut-être ya bango bimi polele mutakala sœur wana bimi polele mutakala frère wana bimi polele mais you peut parfois ça la kaya na bimité. Alors moi na kanisi ete biso ba chrétien to changer attitude to changer regard lo lenga komona makambo. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Toko tisko na lisolo ya frère Matou Samuel, Papa Max, que tu es banipé à Dalivier, que tu es très bien. Sango Yadibala na papa, il fallait qu'il y ait la sango, il y a sengo. Comment on dirait sango yamawa tout le monde, babalusi mindu qui contre frère Matou Samuel, ni nyango ikomi le sous. Ok, toi et moi, mais bandeko bazola na biso, to la nakipe dossier wana ya Matou Samuel, ngaza parce que le col animateur télé en tout cas na pénétraka banini belé article baninga belé pour notre tala ba commentaire ko zaper moi mayele en tout cas ça li actualité ça mène au mobimba et qui kala ba réseaux sociaux lisolo ya remariage ya ndeko na biso ya Matou Samuel lecture dans comme on nzambe zani et loka boso na koloba été le frère Matou Samuel où l'évangéliste Matou Samuel n'a pas péché. Azakati na makomi. La Bible dit ceci. L'homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. L'homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. Matou Samuel est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. Maintenant, si sa femme n'est plus, moi c'est à Koufi. Et que l'évangéliste Matou Samuel, il décidait de pouvoir se remarier. Il n'a pas péché. Il n'a pas commis de péché. Lisumu ezate. Mbeba moko ezali wanate. Wana lingi bandeko ba comprendre yango. Donc Matou Samuel, nous 5e mariage, 6e mariage. Où ezali, nous avons perdu Maman Titi, peu à son âme, et Maman Kapé, au couteau.
naibaki na neko kel même na ndako une très bonne maman nzamba sepela ki abengaye batika biso mais Matoussa moi za moyembi na nkolo azai mosé na nzamba il est tenté d'ailleurs de bâtir une église na peut-être ce que c'est bandi na ba cher Joana il s'est dit moi je pense que nous devons l'encourager abala azana mwasi pour ça musa na malamu mingi penza pour lelo batu ba critiquer Abibo ok non ba nangate mais lelo kaka moki le jour où les gens apprendront que on a vu l'évangéliste Matou Samuel et si ka songolo pakala batu ni batu lobate ba bambe susu mabanga ba commentaire aux ala ya ndenge na ndenge moi je pense que et sengé na biso par contre to lingaye to bonde la ponaye to sungaye tu sais qu'il y a des articles bominga minga net moko comment ka lobby na présenter déjà la condoléance na famille à moi sinaye tu vois ngala kanisi ete to lingaye to bonde la ponaye to encourager ce que zali bitumba oyo mutunyo surtout na vie azala na bitumba na ye mais qui sait peut-être nzamba zo permettre mamsusto le cas à Job de Calvi toi tu es un homme de Dieu la Bible déclare que Job azala qui est un homme intègre un homme sobre obi ba Job on ba exceptionnel là tu sais na témoignage pour Job Ezayota eza anjuta nzambe ye moko nzambe nde akumisa Job libanga modèle wana papa il est encore président de la République neti tozana président Félix Salbake j'aime beaucoup Max j'aime ces journalistes là papa yo la ba biso Max président de la République a parlé du peuple akumisi au danger obike kokumisa mokonzi obike za musala obike za ouverture nana kobenga ote même ba conseiller bolukano Max wana pourquoi président Fachi azokumisa ye azoloba loba pona ye obike suka suka za reçu par le chef par mokonzi et puis vie sani vie changer pour nani pour oser grâce oser faveur et pas mokonzi ezolo na bonde la paix qu'un jour et ya na vie na ngai alors nzambe mo akumisa Job apesa ye asale libanga mais le même Dieu a permis que na vie à Job ba difficulté ba kokosoya même jusqu'à moi c'est à Job à Silika à ko supporter comment à ko supporter école de brisement wanate mais à pousser même Job à Silika mais la Bible dit dans tout cela Job ne pécha point oui ben Job va mettre sous dans tout cela Job ne pécha point puisqu'il n'avait pas péché il avait confiance en son Dieu en son Dieu et le nzamba sala nzamba foule sous Job a foule na terme quinoa a foule sous na ndenga osakanate si Dieu l'a fait la vie à Job qui est un homme le corps à Matou Samuel nous ne disons pas que Matou Samuel est à Job na parce que exemple pour en côté c'est la Bible makambo comme la qui Job donc bana nzambe ya Congo ou à travers le monde n'a échangé même na maman moko paza en Allemagne a commis boy maman n'a pas servant de Dieu n'a corrigé même n'a dit maman you est servant de Dieu comment tu peux écrire à maman qui ngagne na c'est la vérité pour le 5e mariage à Matou Samuel you est servant de Dieu comment repose ça le titre à boy comment on sait la titre à boy vous gagnez quoi en déstabilisant ces couples là vous gagnez quoi en tuant votre frère vivant moi si wana maman wana o Matou Samuel abale azana bandeko azana ba famille et tout ça temps zo comme la bango na matoi obi que moi si soza pas enseigner tobe okima libala wana parce que yo za na bombo ba présenter de ba condoléances yo za na bombo ba zo tuka yo papa so yo ka nzambe te obima otiki po sondoli libala asengi pe divorce asnabi so ko yo ka nzambe te so yo ka nzambe te nabi ce qui moi ça yo ka nzambe te tambo zo tu ba otuka yebo bazo bangisa ye ko bangisa yo ko kufa ako kende pas Matou Samuel ce qui a enseigné te ce qui yo ka pe nzambe te mais elle peut fuir elle peut abandonner le toit conjugal donc la ligne na mukusana lo ba ete de Calvin Beya une très bonne question que le frère Matou Samuel ou l'évangéliste Matou Samuel a péché te a ça il sumuté
tant à décider à bala les sous. Puisque Bible est pesée ouverture. Bible est pesée autorisation. Même moi si oyo, mon bali na koufi. Ce que mon yete, a une robala, a bala sali le soumouté. Maman pasteur a koufi le mobile. Jeune fille au mobile a koufi. A que azali na makasi, a bala nae. Est-ce que tu sais que lelo, ma maman veut belé basa kindumba? Peut-être bato alobela ngote hein. Ba maman veuve belé basala kindumba ya propre oye bate. Kindumba propre ba maman veuve belé basala nango. Ya propre. Mais tozo bate, mais c'est l'hypocrisie. Ah nga zade na bana nanga na si na boti ba mobile pa kufi na bona ko ba. Ya bonne ko bala. Asa na bana na ye. Mais ndekwa yaka na 22h wana zanani. Papa yaka na 23h. Papa comment refaire voyager wana zanani? Azanani. Il paie les minervois des enfants. Yobe robalate. Mais ce papa il veut faire quoi chez vous? Ba maman veut bébé bazola ndanga. Bazali basupe baza bakambi. Basupe baza bakambi. Au moins comment bimane na diacre. Ako bimane na diacre. Ako bimane na ancien. Muzano makasi balagagati. Asuna bali batikela nganda lopango oyo pona à cause ya bana. Atalinda quoi bien atali certains avantages suna bali baboto langa lopango baboto langa avantage no bana ngate nazana nga bomena sanini nazana moi mutu moboy aide mémoire hein nazana moi rafraîchissant moboy nazana moi mutu moboy alongola nga souci nazana moi mutu moboy asala nga bien nazana moi mutu moboy basé belé mais on n'en parle pas. Mais peut-être que le frère Matou s'est dit non non. On est mené via hypocrisie. Olé, il y a cessé. Oh, maintenant, bananga mukile yeba, que l'on t'y kobala. Et puis au moins, on a même commentaire, même basal dans Zambé, même bas dans Zambé. Ça va nous amener qu'on révèle au peloko. Zamaï qu'on révèle au peloko, Mosani, Lukan de Kono Matou. Bo solo la naye. Bo bon de l'ensemble, bo échanger naye. N'est-ce qu'à panza tout et comme il aura là, hein? Et comme une habitude, les gens trouvent plaisir. Mais des choses comme ça, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Dans le moyen de Komorabi, ce qui est moi, si on a koufi, autre sala. Mais pourquoi moi, ça n'a koufa? Pourquoi moi, ça n'a koufa? Nga c'est qu'une église, tout téléma, tout bon de la pona. On dirait, comment on dirait que Matou Samuel est un maître de nos souffles de vie. Il y a des souffles, il y a vie, il y a des sinaïs. Nous avons mené mon colo à souffle de vie. Ceux qui ont décidé que Azo Maman Kapi, Azo Maman Titi, il y a Matou Samuel les anines. Les autres, ils ont dit que Matou Samuel, Azo Liabangona qui nous. Toi, Azo Liabangona qui c'est papa Matou? D'attendre le lobby, la race passage à bio lobby. L'homme n'est pas le maître de son souffle, il n'a aucun pouvoir de le retenir. On met les lunettes ailleurs. Costume à bieza ailleurs. Ayo, au lobby dans la terre rouge. Lobby kuna noir. C'est toi qui décides. Mais pour la paiement, matos en beaucoup dit que la paiement ya ezala ya mutute. Ya moi si na été ya moi na te ya koko na épété. A la pouvoir wanata. C'est Dieu qui a les derniers mots. Tous les sorciers du monde peuvent comploter contre toi. Mais le dernier mot revient à l'Éternel. Sunzambabi non non. Mon fils, mon serviteur a koufate. Donc, alingi a tobete suma solo na te to bonde la pona ndeko Matou Samuel. Matou Samuel azo pambola biso banzembo. Il a toujours été très profond dans banzembo na ye. Ngalinga banzembo na ye, ils a profond banzembo na ye et ça la rabisco bana na premier album na ye. Ti lelo nana échouate. Ti lelo nana échouate. Et puis c'est un frère bon. Matou Samuel a conflictualité. Il peut avoir ses faiblesses comme tout le monde. Mais ça conflictualité. Tout sungaye, tout bon de la ponaye. Ça c'est un défi. Hein? C'est un défi au Seigneur maintenant. Les chrétiens tout du monde. Téléma. Bon de la ponaye. Bon de la pona moi sinaye. Bon de la pona banaye. Notre Dieu est capable. Ce que vous allez être, Ezabitumba Moulili. Tous Ezabitumba monde à ténèbres. O balingi azanga kimia. Mais notre Dieu, nous avons le pouvoir sur toutes choses. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. Tout ce que vous lierez sur la terre, vous allez lier la licolo. De même, on délier. Donc nous avons, nous, le pouvoir. Tout sangana.
tout bon de la peau naïe. Et je crois que en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Je crois bien que le message est léqué. Merci na bande réunion tout bazo la nabiso na matusa moi nzama lola azala au centre ya couple na bango pe banguna naye bazala confondu. Papa Max Mbenga lisolosko ya Ophelina. Tokomi wapi. Merci beaucoup de Calvin. Mais avant naloba likambo Ophelina, un moment na ko ba hésita ko lobango pona zomona moi ba dégâts eza moi mingi na comment oyoka parfois soni na une télévision koloba musa tozo sala. Nous c'est un ministère d'évangélisation auprès des orphelins, auprès des enfants en situation difficile, auprès des enfants abandonnés parce que ba vulnérables ozubeti lobby le toza samedi vendredi na ki na homme la vieillard mon quelque part na kene kotala mais no kamutema mawa no kapasi na kota na homme la vieillard papa solo moko ya kosakana te papa solo ya kosakana te na moni ete ba vieillard baza ko vivre na ba condition ya bien te ba o baza na ba homme tato zokende mama moko na za aveugle abi tango parce que tant na ko bane côté ya naza ko exhorter côté ya mama moko abi yaka na chambre na biso balinga ba pa ba kota te na bisi capita non je veux voir cette maman là na yoki mama na sambe pona mama ba musu baza ba pota et ba mususu ba sala kaka kaka na bilamba na nzoto ndenge bazenda bande ko bana nzambo zolanda biso à travers le monde ba koko ebele ba comme ba homme de vieillard na Kinshasa à cause ya étiquette tolatisi bango baza bandoki biso tokola ki to ki bana mike ba vacances bonga na kimbandaka emsu na ke ngende do na koko bozoli esika moko bo sentiment même koko soka monio lelo ba koko yo tozoli ngeza ba oyo ba koko ya fashion ça ba koko lelo maman na 50 ans mwana ya botaka na botaka na bolenge mwana pa boti o tozobenga lelo meme biso tobaki ki memete biso tobaki koko mais lelo komi meme zanine au mona maman moko azama na koko mwana botaka botele pe moi koko moi te pardon abotele koko meme azoba français koko ne pas azoba français mwana azoba français ngabe ba meme fashion mais biso zaka koko otepe na koko suki ya pembe koko azana mino te biso kola ki bongo même quand nazokene mboke pa na biso kuna na ba ingende wana ba bwende nazokene ta ba koko na biso soka mona azoka esengo bovandi na ye azobetelo masolo ya mboka ndenge bino bozalaki mais est-ce que lelo salema lisusu bakoko wato bengi bango bandoki bakomi ba demo mama ni lela kolinga mwana ke pa bakoko e pa ba memete bakoko ata na biso conséquence le zanine ebele bakema homme à vieillard kuna bazali abandonné l'état congolais comme azara na ye pe akiparate bazo souffrir to préparer activité moko le 26 to kenaka da partage ton pain avec celui qui a faim nous avons dit to kenoko lia na bakoko wana kobina na bango to somba maputa to sombe na bango bilamba biloko nde na ndenge to te ya bango to lingi to meka ko remonter moral na bango puisque ils se sentent abandonnés isolés na niveau Ophelina Moussa les ali malamu mais na baï que na linga soko be ba mofeda na TVT za poane pour ben filtrer ba koti ebele la mboka na biso batu nyonso ngana za na Ophelina ngana za na Ophelina ngana za même parfois batu oyo bazalaki na vision wana te aye pa na bino atiki mwa biloko akangi ba photo papa woka pe pa bango pe basala Ophelina mais ezala na vision ezala na volonté ya Nzambe nde Calvin oka passe le sozo tambola na kati na Kinshasa awa okomona bazui bana bakomi ko exposer bango na barompengaba na Willery na Ipen bana bakomi lokola ba marchandise les orphelins na 500 francs congolais pamba na 1000 francs congolais na yo to sombata loso nde Calvin moi ça me fait mal au cœur ça me sommes à Nzambe pourquoi benganga na musala oyo vraiment Nzambe pourquoi benganga les gens risquent de croire que biso tout aux ndenge moko alvin ozana barba yo nanu o atona no botite malvin ozamba leki tu es un responsable ozamba neveu ozamba nièce moi aussi j'ai des enfants que Dieu m'a donné
Est-ce que pour faire nourrir mes enfants, il va falloir que le rosenga, na me mabana na rompengaba, na ipen, na zubaflo na teli kola mutuka na miko, na zotambo na tobeta bambunda. Orphelin li akakabo. Non! Non! Je n'aime plus parler ma orphelinat. Oh ayebi ayebi. Tous en orphelinat munene na monga fula. Et bele pe ba na poto bayaka. Tozo ko ba rosala musala. Il y a un grand travail qui se fait là-bas. Na maki dernièrement bande comme dimanche ba oh Max. Est-ce que bano baza pe ba orphelinat oh. Effectivement, habiter mes poto tamwa na orphelinat. Oh tozo munawa. Gabi me o eza ndako eza orphelinat kaka na ndenge ya kombo o ezali ndako encore bana ba otepe kilt basambelaka na église cité de paix KDC o ezali na monga fula wana ba otepe kilt bien coiffé bien habillé et baton na bi voilà je comprends ou tokenda bana salité au mema mwana te ngabi mais non ce sont des commerçants papa mais bana wala nzamba bengi ba parents na bango biso to ba parents pourquoi ba za la salité pourquoi ba za nzoto solo pourquoi mais bien aimé dans le Seigneur bon c'est découragé te bon felina bien ezali ozo sala musala pinde comme musala wana soki bozo mema lokola cop lokola business beaucoup ta nzambe beaucoup tana nzambe papa beaucoup tana nzambe mais na sera ndeko basungaka bolema na bino ko sungate nzambe ndafungola misu na bino bomona esika nino kotinda saki ya loso nzambe fungola misu na bino bomona esika nino kopesa saki no asemulu po ezo sala passe na motema comment na tuni mama mona victoire ah mama yo memi bano be mon orphelin o me bona barabara pona nini ote pour toza biloko oliate na tout maman za na bana boni on na za na bana 5 est-ce que yoko za bana na o 5 wana o tse bango na balabala o sengira bango sakombe loso on na rosala te ponani o bana baza na papa na bana bindo toi tu n'as pas compris la vision mais bana wana pe yo za maman na bango te bana wana si réellement ils sont des orphelins yo za maman na bango mobile no za papa na bango. Pourquoi vous êtes bango na place publique? Pourquoi vous êtes exposé bango? Vous êtes bango soni, vous êtes humilié bango. Na rosengela ka bango ba 500 francs, na ba 1000 francs pour ba so na ça ka loso. Maman si vous êtes sérieux, Dieu va envoyer des gens. Na la vendre comme ça vendre au moins comme mutoyer. Na otika ça ka loso nanga. Na otika, vous ne forcez pas biso to kota ba bisité pour la roteya, to ça on va na mu attendez na zo le kaboye. Au moins la mutu mon frère Max na landaki ya nina tinda saka loso nanga na landaki nina tinda on ne force pas. Je ne suis pas trop fréquent dans les médias pour parler de l'orphelinat. Mais c'est toi qui me poses des questions. Na kango soni pour na loba. Mais bien aimé dans le Seigneur, partage ton père avec celui qui a faim. Ils ont un ministère on nous appelle ça. D'ailleurs, to zongi même puisque quand tu bandi orphelinat to tika ki activité mais nzamba tsebiso na motema que partage ton pain avec celui qui a faim même si nous avons un orphelinat to zonga na activité neto bande ko sala kala nous ne sommes pas là seulement pour recevoir nous sommes là aussi pour bénir les autres. Partage ton pain avec celui qui a faim. Yomo tobi le 26 to zala to kena homme ba vieillard kota la bango ko lia na bango ko pambo na bango mais le 8 mars et pas na bison de Calvin boza pe invité na orphelinat na bison na monga fula dans une activité à monene et considéré na anniversaire ya moi na bison moko racheté azoko ça 8 ans comme ça peut moi de la femme tolette ba jeune fille tolette ba mama puta il y aura défilé de mode récital de poèmes côté ya ba côté ya et thème zalini ni jeune fille ne pleure pas. Ta destinée est entre les mains de ton créateur. Ou t'aimes te redévelopper. Jeune fille, ne pleure pas. Ta destinée est entre les mains de ton créateur. Voilà, les alliés t'aiment auto-développer pour la moi de la femme. Ou les alliés t'aiment mon néné. Tu peux développer na bana na biso au bazan orphelinat. Partage ton pain avec celui qui a faim. Peut-être aux autres n'en a pas moins nous fait la babote. Non, ne désespère pas. Tu as un avenir meilleur. Je pense à notre fille, Christine. Notre fille est née le 16 mars à Koksa, 17 ans. 2 ans na na 4 orphelinat. Mais moi na moi 7 ans ba parents ni ba kufi. Koko pe adova n'est pas koko koka kufi garçon mon na lopango alinga zoyer.
akomisa lokola mwasi na ye mwana kimi akoti balabala me na balabala sali prier nzambe na lembi via balabala nzambe pesa nga esika akotika na maboko ya la police bonso bayambaka ye wana babito bameme na commune ya Selembao na service social babise no Christine Kolele Soute totino no orphelinat ba frère Max kuna bazalaka sérieux vino ko changer otanga classe batina mwana ya mwana zalaka awa ni éclat ni beauté metala lelo le 16 mars oyo mwana koksi 17 ans tala mwana koma tala munene mwana récupéra santé na bravo na ba partenaire nyonso bravo na bino nyonso bosongaka biso bolemba te orphelinat wana ezali yanga te nakaka instrument nzamba poni pour que orphelinat ezala tosangana tosunga bana wana nayebi te bele bozo ba déception mais ya bien mpe ezali ya bien pesali ndeko Alvina ça y est pas na biso na munga fula amona comment toza ko éduquer bana ils ne sont pas différents na bano bavana na bandako ils ne sont pas différents bana ba komi ko ba français nous avons un répétiteur azolakisa bana français tolingi ndenge bana na biso na ndako ba français bango pe bakoma ko ba français les 16 okoyo komona nde mona zotea na français aza ko exhorter na français nzamba sali makambo ya minene bana bazui esengo bana bazui ki ils ne sont pas différents mais tout ça à cause de vous to le mbate soutenez-nous dans la prière toza besoin ba remarque na bino toza na besoin ba conseil na bino pour que musala wana ezala bien nazala te musala esa nini ezala bien tona besoin soutien na bino tona besoin la contribution na bino tona besoin surtout ya lopango tona besoin surtout ya lopango bana na bazwa lopango na bango côté toza mai ezala problème na lobamba lebele mai eza problème il faut l'acheter le matin il faut l'acheter à midi ko soma na pourquoi collier à bana transport pardon ba frais scolaire problème ya santé to sangana to sunga bango nabi ke nzamba pambola yo pesa biswa ta bis to koma partage ton pain avec celui qui a faim na revara bongo bana ba oke l'église bana katia bis na bango to ke kinkole to sione ba mona pe bisengo kinkola ngonde yango yo centre ville nde yango to mema bango tu peux le faire numéro na biso yango wana plus 243 89 64 86 27 plus 243 89 64 86 27 numéro na biso angwana biso to vivaka na style maison lelo bana ba komi 21 obine to bandaka mais pour le koma na 21 wana ezaka tamso sekousi ya commune to ngaka bana bazala muke pour na to encadrer bango bien pour na bana ba lia bien bana ba lala ba condition bien bana batanga pe malamu ko bung selikate bon felina bien zali c'est vrai que ça appelle aventureux bazali au monde na bazara na banate ezamawa je n'aime pas parler de ça à la télé mais que Dieu nous fasse grâce bon fena bien à Kinshasa zali na 24 bazali o ba osala musa malamu to appuyer bango to soutenir bango Yerozala li pamboli pona yo po c'est ça la religion pure consiste à aider les orphelins comment na ye pambate consiste à aider le veuve dans la bakisi même na ba vieillard puisque c'est que je vis hier condition ba vieillard wana mais non ekozala to sunga bango nazaka ne sengo bana poto belé to za reconnaissant vers bino ce qui bino te met au kanga bo pese sengo na bana wana bana bazotanga classe lelo tout le monde va à l'école aye pe bo papa on a dit ça à l'école papa voilà les maîtres a demandé ça surtout le travail manuel et longwane biso totanga ka ya ba bo dessin et combien ba savon et combien ba 500 francs congolais to sangana to sunga bana wana na bete message na biso eleki nazana kondimete a solo eza bato nzamba pambola to sangana to soutenir orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim azalopangu naye toza beza mutuka supa mutuka maxité mutuka bana lopangu a maxité c'est venga za lopangu te lopangu na bango to komana kombo na bango que Dieu nous prête bijou yango boya kotala to relaxa bino me ba document voilà tala lopangu ezami tala yango to linga ke to pesa batu posa bamona que il y a des gens où c'est l'ensemble pe na ndenge longo bani boza pe na orphelinat la formation il y a toute une institution qui forme des assistants sociaux pour muto atangi classe ya domaine wana a osala musala na bien a osala traite aux homona côté na bis
ate pendant 5 minutes abani ko senga mbongo to memi bana barabala ne faisons pas to zanga rapé ne semaine leki a provision to esilaki provision esili kuna na classe la fille aînée il faut boyer mais emso nzambe musalo ezayo nzambe musalo ezayo nzambe lekana komimonisa Dieu nous surprend toujours. C'est pas que la côté na bis, c'est pas que la memi bana neti bana wa biso wana déjà boy molimo ndako ba comportement ndako zakati na bango ba olingata et même neto komana ofelina na mio balingaka yango te mais on leur dit on n'a pas de choix, vous n'êtes pas des orphelins mais to comment peut se conformer na mibeko, vous n'êtes pas des orphelins puisque vous avez des parents que nous sommes tozawana bomi tungisate. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Merci na bande réunion surtout bazola na biso. Papa Max Mbenga pour nous tous ceux qui sont toujours dans le sola Matou Samuel. Na moni bande romoso ba publier na ebite c'est ezara bibloko ya ba réseau oyo. Moi si ceux qui moi de là. Moi si ya Matou Samuel a sengi divorce après Dibala. Donc c'est ça quoi. Papa Max, c'est comme si toujours confirmant, c'est comme si Bazo Lingake, moi na suana akota bazana Matou Samuel ensemble était. Il y a un allo qui motema niveau qui motema mabe ya mokili. Je suis sûr que dara ba o basala na ba page hein. Donc, il y a dans le Lukuta, Bazara qui est contre Matou Samuel, qui est un serviteur de Dieu. Et je ne suis pas sûr qu'il y a un Nyongo quoi. Quand le Toto il y a un fake news quoi. Moi, si à Matou, Bazar toujours ensemble, il y a Papa Matou. Tu peux si on s'entend, vous allez bien, vous allez ensemble. Réaction non par rapport à cela qui est divorce. Quand le Toto Lubanati, Toto Lubake, Batite Zobima, c'est même qu'on a lundi, l'autre samedi. Mais les réseaux sociaux, il y a un yango. Mutamtazo pesa titre na ye, mutamtazo koma na ndenge na ye. Mekanisi ete ezai malamu te. Totika kozangisa ndeko kimia. Ata le babeta karaza kaka mutu. Ata le babeta karaza kaka mutu. Nga meka ko benga elobi mayamba kite. Bon quand nga pe numéro mo za la privé hein. Nazoke na téléphone mais ndeko John Famba benga ke ba solo na ya lobi aza bien kolobate, il est serein la bible wala zaka batonde bakomaka. C'est ça sa réaction abezana ka batonde bakomaka bakoma na bango obi ke o komelo mo pe sa libeza eningi se bato e bakso pe ba nombre de vues. Est-ce que e bakso ba nombre de vues pa na Nzambe? Est-ce que Nzamba sepeli na yango? Na kanisa te domaine libala ya domaine na Nzambe. C'est Dieu qui a institué le mariage. Avec l'institution social. Puisque Matou n'a pas péché. L'homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. Et la constitution divine. Dans la RDC, on a la constitution à Bisso. Où est la constitution en Zambé? Ne sais pas de quoi tambo la vie à Mabé. To fingaye, to critiquer, to bambaye mabanga, to robanyoso. Mais c'est dit, eh, t'es la boy. Mais du coup, Matou Samuel Azan Makasi dans Zoto. En quoi il a péché? Dans la 5 ans d'église, to lingaye, to bon de la pona bango. To bon de la bananzambe, to bon de la pona bango. Et na ebete za mu pepe aussi la nanga mu pepe. Bon ne babaka ma moto, ezik sa elambate. Et dans mu pepe c'est un vent c'est nango succès, ba lobi na bango. Et si la nango, il va continuer sa vie. To bon de la nzamba pese kima, to ça que nzambe Mupepe wana ezonga soute na vie na na couple na ezonga soute. Pour sinon batmo ki le kozwa raison. C'est ça ma prière. Nzamba batela bango. Ndengo lobi, nzamba mema bango kino na kibompaka. Nzamba bango. Obinga ko sa na famille nanga il nous est arrivé hein. To na ku ngana ku fera bande kwa basi misato elandana. Nga vraiment na omona ndenge o Matou Samuel azoyoka nga la famille ngeza apenda que non sœur na moko licencié na histoire akufi. J'avais une petite sœur comme Odile la kufa, une autre petite sœur bébé moi c'est qui toka nous voir ma tête akufa. Obina na famille soza bande kwa basi za sale sengwa bande longa basi qui toko bakufa. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Nino bato balobate et ensemble bato komota seko ngai et maxima ouais et oh nous on a prié
tobi ngapsa nzambe sous makambo eza volonté na gloire à Dieu mais ce que ça yote nzambe plus question ya baliwa boy na famille plus que bana livulu belé ba yebi bana livulu ba yebi comment moi je perdu mes sœurs ya Lili Odile bébé nde batika biso mais na sala prière le ça ta ba 20 ans ta ba combien la tempête apaisée hein? La tempête apaisée. Je crois que ce même Dieu est capable de le faire aussi dans la vie de son serviteur. Moi, je lui ai prié. La bonde là, bandeko belé pe ba bonde là, on a dit mais non, la famille soza bandeko basi ya kitoko beze sengo ozanga, ah ya bébé. Tinanga ta moi disco ya Odile. To nani, na ba kutu mususu petite sœur nangana Odile. Bana gap se belé ba bien les anciens ya groupe biblique, groupe d'études bibliques de prière de Salongo Odile, Azaki engagé na Gaps, il y a pasteur Sita à l'époque, très engagé, Atika bébé. Aujourd'hui moi on a bisouana Déborah Koli, Yepa Bala, Ebi Tata Ebi Mamate. Donc et ça la ramawe, ça la rapasi, Totika Makambouana. Mais bah y a grave moi mutaza chrétien mais les gens se permettent à rebeta ma solo il y a makambo aboya ni matusa moi non nzamba zana bango église telema to bondela na ezama moto ezikisa elambate. Merci beaucoup Papa Max Mbenga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci na Papa Matou Samuel Esika Zali Nzama Lola azala na epe azala na mwasine o bauto bala na sikape bana na bango nyon surtout les frères Matou Samuel bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boy to kwaye lisusu api na manso azosela puisqu'on se retrouve à la prochaine bye. Quand le total batite zobiba moi si à Matou baza toujours ensemble na papa Matou to pesi bango 100 ans bozala bien bozala ensemble yo réaction non par rapport à cela qui est divorce quand non to lobanati non to lobake batite zobima semaine ko bana lundi le to samedi mais na ba réseaux sociaux yango na yango muto mtazo pesa titre na ye muto mtazo koma na ndenge na ye makanisi ete ezai malamute totika kozangisa ndeko kimia ata le babeta karaza kaka mutu ata le babeta karaza kaka mutu nga meka ko benga elobi mayamba kite bon quand nga pe numéro mo za la privé hein nazoke na téléphone mais ça ndeko John Famba benga ke ba solo na ya lobi aza bien ko lobate il est serein la bible wala zaka batonde bakomaka c'est ça sa réaction abeza ka batonde bakomaka bakomana bango obi ke o komelo mo pe sa libeza iningisi bato e bakso pe ba nombre de vues est-ce que e bakso ba nombre de vues pa na nzambe est-ce que nzamba sepeli na yango na kanisa te domaine libala ya domaine na nzambe. C'est Dieu qui a institué le mariage avec l'institution social ngala kanisi ete to bondela pona bango puisque Matou n'a pas péché l'homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante et ça constitution divine nde na RDC to na constitution na biso wala la constitution nzambe nesika ndeko tambo na vie ya mabe to finga ye to critiquer to kobamba ye mabanga to koloba nyonso mais c'est dit ete na boy mais ndeko Matou Samuel azana makasi na nzoto en quoi il a péché ngala seka l'église to linga ye to bondela pona bango to bondela bana nzambe to bondela pona bango et na ebete za mupepe aussi la na mupepe bon ne babaka ma moto ezikisa elamba te eza na mupepe c'est un vent c'est nango succès bato balobi na bango et si la nango il va continuer sa vie to bondela nzamba pese kima to bisa ke nzambe mupepe wana ezonga esute na vie na ye na couple na ye ezonga esusute po sinon bato mokili kozwa raison c'est ça ma prière nzamba batela bango ndengo lobi nzama mema bango kino na kibompaka nzama bango obinga okasa na famille na ngai il nous est arrivé hein to na nga na kufela bande kwa basi misato elandana nga vraiment na omona ndenge o Matou Samuel azoyoka nga la famille ngeza apenda que non sœur na moko licencié na histoire à Koufi. J'avais une petite sœur comme Odile la Koufa, une autre petite sœur bébé moi c'est qui toka nous voir ma tête à Koufa.
obi na famille soza bande kwa basi za sale sengwa bande longa basi kitoko bakufa. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Nino bato balobate et ensemble bato comme ota seko ngai et maxima ouais et oh nous on a prié tobi ngapsa nzambe sous makambo eza volonté na gloire à Dieu mais ce que ça yote nzambe plus question ya baliwa bo na famille plus que bana livu le belé ba yebi bana livu ba yebi. Comment moi je perdis mes sœurs? Il y a Lili, Odile, bébé, nde batika biso. Mais na sala prière, le soleil taba 20 ans, taba combien? La tempête apaisée. Hein? La tempête apaisée. Je crois que ce même Dieu est capable de le faire aussi dans la vie de son serviteur. Moi je y ai prié. La bondela, bandeko belé pe ba bondela, on a dit mais non, la famille soza bandeko basi ya kitoko beze sengo ozanga, ah ya bébé, tinanga ta moi disco ya Odile, to nani, na ba kutu mususu petite sœur nangana Odile, ba la gap se belé ba bien, les anciens ya groupe biblique, groupe d'études bibliques de prière de Salongo Odile, azaki engagé na gaps, il y a pasteur Sita à l'époque, très engagé, atika bébé. Aujourd'hui, moi, on a besoin de Déborah Koli. Il n'y a pas bala, ebi tata te ebi mamate. Donc, et ça la ramawe, ça la rapasi, tout tika makambouana. Mais bah, il y a grave, moi, mutaza chrétien, mais les gens se permettent de remettre ma solo. Il y a makambou, makambou aboyani matusa moi, non, non. Nzamba zana bango, église telema, to bondela. Na ezama moto ezik c'est la matin. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Na Papa Matou Samuel Esika Zali, Nzama Lola, Azala na Epe, Azala na Mwasine Obaoutre Obala na Sikape, Bana na Bango Nyon surtout, les frères Matou Samuel. Bonzambe na Bonzambe Lola, Ezo Futa, Simana Ontoya Kolobake Nzamba Boy, Tokwaye. L'issue soit finalement son Azo Célèbre. On se retrouve à la prochaine. Bye.